Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino molobeli ya mboka, sentinelle ya RDC, le prophète surnaturel, le King MB Élysée. Yebisa ndeko azali pene na yo, mosakoli ya mboka, sentinelle ya mboka, prophète King MB Élysée, aye pona koloba, mayezo leka na mboka na biso. Mboka na biso ezali susu République démocratique du Congo te. Monta kosa yote. Ezali République démocratique du chaos avec un président inconscient, Félix Antoine Tshilombo. Tangue belemi to telema poto bundisa imposteur oyo ya Tshilombo. Tangue belemi peuple congolais bisika nyonso zali ozwi message oyo ozala conscient po ete mboka la lenge zokende eza yango te. Alors désormais yambona bande émission tokolanda chanson révolutionnaire pona kolamusa peuple congolais. Tolanda ngobiseni du Badiakou Kumbana sai inenea tango koki ya kobengana régime ya b'imposteur, régime ya lokuta, baye koyiba, baye kosala mosala te, baye ko se réjouir. Émission na biso ezali pièce contre pièce. Makambo ezoleka na mboka to bengi na kwa mutu. Kuna na mai ndombe ezali congophobie. Ba auteur nango ezali Ngobila Gentini na Félix Antoine Tshilombo. Balingi ba déstabiliser mboka na mobulu. Congolais ayebaki machette te. Bato bayeli biso machette eza ba Rwandais tuti. Congolais ayebi machette te. Congolais ayebi flèche. Congolais ayebi machette te. Ngobila na tango ya Joseph Kabila azalaki gouverneur na Mai Ndombe. Boyebi yango malamu na bokebi. Gentini Ngobila l'actuel gouverneur ya ville ya Kinshasa aye na Mai Ndombe kuna na yumbi tomona ki ba Rwandais bakoti na bangombe. Ba Rwandais wana bakenda wapi? Lelo ba Rwandais bazana Kikwiti, ba Rwandais bazana Mbanzangungu, ba Rwandais bazana Mai Ndombe, ezali ba je ya Ngobila Gentini. Congolais soki to telemi te kozala pasi pe mawa, mais heureusement esi to telemi. Yo telemi, John Image le King, ye kuna na media na États-Unis a telemi, mwana mboka Joël Konde pasteur a telemi, le professeur Tchakoudja a telemi na Londres, Kamani a telemi na France, Ndeko Morning Star a telemi, ngana yo pe to telemi pona kosikola mboka. Oyeze mission pièce contre pièce, panza yango. Président de la République Tobengi Félix Antoine Tshilombo balobi azali garant de la nation, oyazali ko assurer bonne marche ya l'institution. Mais bikolo mibale bateke na bayaka, batikala ko bundate. Mais na régime ya Tshilombo bazo kufa na baminduki. Batindi jipi ya ba militaire babomi bango, ba militaire na minduki banani babomi bango. Bateke bazo boma bango na ba minduki. Ba yaka bazo boma bango, conflit wana ezo salama à quelques kilomètres ya ville ya Kinshasa. Kwa mutu yoza na Afrique du Sud, oza na Poto, oza na Canada, oza na États-Unis, kwa mutu ezali territoire moko ekangami na province ville de Kinshasa. Bazo kata bato ba machette. Oyebi ke na YouTube toko gocha yango te, na Facebook toko gocha yango te, me beleme zali na machambio chef coutumier mwana na ye babomi ba chef coutumier bazo boma bango. Récemment Tshilombo yambi ba chef coutumier alobi ya bandundu ba venturier ba tente ba sali ba vidéo ba lobi ete tala oyo chef coutumier à gauche nanga oyo à droite nanga nyonso ezali pona nini kokosaka Tshilombo ba moni que c'était un inconscient tokosilisa mobulu ba kosilisaka mobulu te. Ministre intérieur azali wapi, armée ezali wapi, service à renseignement civil militaire ezali wapi, ba je oyo ezali pona ete ba élection ezala te.
balobaki bomoni état de siège makambo simba te bomoni kuna na Mbanza Ngungu Mobulu na kwa mutu Mobulu na Mashambio Mobulu lelo na landi na ba chaîne ya Congo na télé 50 ba député mibale pro Chilombo ya union sacrée ba militant na bango ba bomani ba tieni bambeli tout ça ezali plan ya Jantini Ngobila na Chilombo botala makambo chef coutumier ndenge babomi ye o ezali pièce contre pièce na bandundu congophobie bureautique de l'informatique dégorgé, voilà un peu ce qu'on l'a fait. Ça c'est les images que je vais vous montrer. Voilà les faits. Voilà. Na Mashambio. Chilombo, traître national. Ça c'est malheureux vraiment. Les chefs. Oui. Le chef est mort avec le papa là-bas. Papa Bernard Koufi Bakati Mbeli. Chef Bakati Mbeli. Chef Oito Solaki. Chef Oito Solaki. Est-ce qu'il y a un mokona mona la qui n'a guerre les alliés ose. Donc là, on a même milliers et ça ose. Ici c'est les carrés de Mfumu qu'on venait d'abattre. Les chefs coutumiers de Masiakwa. On l'a tué aussi. Yamashakwa. Son notable aussi est mort. Ah là 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 là, les Coréens. Vraiment. Ah Nzambe Nangai. Oh na Mashakwa, collègue Mashambio, chef coutumier à Koufi. Vous voulez fuir, hein? Ça c'est le chef. Chef coutumier. De Masia. Na Masia. Qu'on a abattu, je ne sais pas si c'est par fusil ou bien par machette. Vous-même, vous allez voir les images. Voilà un peu les rapports. Ça, c'est les maisons incendiées de la population de Massia. Vraiment, c'est malheureux. Il y a encore un papa qu'on appelle notable de Massiakwa, Papa Bernard, qui venait aussi d'être abattu. Na Mashakwa, chef coutumier babomiye na Mashakwa, notable na babomiye, na Mashambio, moi na chef coutumier babomiye, o ezali congophobie, eza salama na kwa mutu, ba auteur, ba responsable nango ezali Chilombo, responsable nango ezali Jantini Ngobila, les traîtres. Mais le peuple congolais, bino bozo soutenir Chilombo, est-ce que vous raisonnez? Tant botali ba image. Nazala ba image mususu bazo kata congolais na ndeko na ye congolais mutu lokola bakata kantaba, lokola bakata kangulu, lokola bakata kangombe. Congophobie na kwa mutu eza na bandundu. Non loin ya Kinshasa. Mais yo zali wana en Afrique du Sud, en Europe, na Kinshasa, na Canada, je ne sais où, en train de soutenir Chilombo. Un président inconscient, incapable de sécuriser le peuple. Congo Mobutu alobaki, après moi, c'est le délit Jiangoyo. Ba Libyen, ba Boma Kadhafi, les Libyens zali ingouvernable comme Kinshasa, RDC zali ingouvernable. Mobutu asalaki na biso musala otozo belelo bofinga ka Mobutu mais na 32 ans Mobutu to mona ba bêtise ezo sala malelo na tango Joseph Kabila na Félix Antoine Chilombo te. Na 32 ans Mobutu to mona ba biloko yote. Un chef coutumier bakati mutu, mais il y a des certains qui se sont autoproclamés chef coutumier na Kinshasa, il y a bandundu bakutani, basololi na Chilombo, bakosi Chilombo comme c'est un inconscient, ale baye bakoti na ndako moko bona ville à Kinshasa, nga grand chef coutumier ya bandundu, à gauche chef coutumier bateke, à ma droite chef coutumier ba ya bayaka, bokende na bandundu, bakoboma bido. C'est Chilombo et Jantini Ngobila baza ba auteur ya babiloko oyo. Ba meki ko simbisa nanzela mama Mario bakangaki Martin Fayulu touche et simbite ba bandi susu babiloko oyo po ba simbisa ngo Martin Fayulu n'est pas de kwa mutu. Martin Fayulu azan muta kwa mutu te.
moto kwa mutu ezali ndenge Jantini Ngobila aktio yon erreur po plan na bango ya liba simbisa Martin Fayulu eko simba kate Martin Fayulu aza moto babibi ya babiloko yote Jeep mobimbeke ikuna babomi bango na ba Rwanda tuti baza na zamba na kwa mutu na mashakwa na mashambio na bamboka nyonso pembeni ba Rwanda tuti boyokaka na tango ya Yumbi Joseph Kabila président Ngobila gouverneur na Mai Ndombe bamba Rwanda wana nyonso baza na zamba et chef ya chargé ya communication ya Ngobila yende azosomba ba machette Ngobila azopesa ba minduki azokende ko ravitailler ba Rwanda tuti peuple congolais o eza régime moko ya kotelemela ngo pe ko bengana yango ko bengana Chilombo ko bengana ba ministre ba koseki ba warrior pe ko bengana famille na ye lelo Bunagana eza na maboko ba Rwanda Paul Kagame asombi ba uniforme apesi ba na kelasi ya ba congolais alebia ko futela bango na Minerval Chilombo voyageur bota la famille ya Chilombo bazo seka ba congolais bazalaki l'opposition mais yango Chilombo famille na ye ba louer avion bazo kende Bruxelles bazo seka ba congolais famille ya Chilombo Pasipe Mawa famille ya Chilombo yango yo ba jouisseur na kati avion epesa meli biso tosepela na biso toleli pe trop bon on est ici à kati ya jet privé quoi en direct de sol belge mais maintenant ça sera direction Congo RD eloko makasi eloko makasi boyi osali mokili na yo bazo seka ba congolais famille ya Chilombo ba jouisseur ngulu pa le bébé botunaka ye lisusu te abiso botuni ye boliaka ye na matoyi Mamie ya d'accord ça va ça c'est Fanny quoi moi la London City famille précis ça eloko te check oyo mama Antonio alelaka dona besha bon oh wana ne mwana mokonzi kombo na ye nani na à côté de Mawa bazo seka ba congolais bon oh nyonso banyesa mokonzi yoka bote ya famille chisi tokobalisye na mulu malobaka kaka yaya eyo si mwane menas newe no tutu mo adopté ewe no tutu mo adopté tangila ye mwane tutu ba adopté oyo ezali scandale politique kozwanaki mokolo mpe kozwanaki moyibi Mobutu azalaki na avion privé 32 ans avion na ye tomona bamanda bakonga bakoko na bango bazemanga na kati avion basala bosoto ya boyete Mobutu azalaki na avion Mobutu azalaki na avion maréchal ya ye moko azalaki pe na bateau bafete ezosala makuna mais bazofilme yango bazolakisa peuple te bazolakisa peuple te Mobutu azalaki na avion bazofilme yango bazolakisa peuple te Papa Jeannot Bemba, que j'ai connu personnellement, j'ai prié pour lui à plusieurs reprises. Il m'a reçu chez lui à plusieurs reprises à Gombe. Ton mona Jean-Pierre Bemba, Cathy Bemba, Kiata Bemba, Caroline Bemba. Nakati avion, bazoko sala, oyo batu bazo sala boyete. C'est pourquoi mon belge alobaki, mon loubako soit pouvoir te. La pesi belge raison.
Pona nini ba prêtre catholique ba yebisaki ba belge. Bible lobby. L'orgueil tue. L'orgueil précède la chute. Et na mboka Congo. Ekolo est un orgueil. Et ça biso baluba. Je suis Moulouba. Je suis Moujila Kassam. Ekolo baluba. Mais moi je ne suis pas orgueilleux. Je suis humble comme une colombe. Humble comme Jésus-Christ. Mais tozalaki na mobutu tozalaki na bavion biloko aboye tomoni yango te. Si Bezaïr ya papa Jano Bemba, Kati Bemba, Tiata Bemba, basala babiloko aboye te. Caroline Bemba na kati avion, papa Jano Bemba kenda na poto na samedi azongi dimanche, to basala biloko aboye te. Mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe mwena menji, Chanda muna konku. Moïse Katumbi Chapwe, depuis 2002 na jet privé, mwana na ye, champion Katumbi, bana na yo bazui ba diplôme à l'université, na Londres, pe na États-Unis, na vieux papa na bango, na maman na bango Karine Katumbi, basala babilo kwa boyete. Le bien mal acquis ne profite jamais, c'est une loi spirituelle. Bozo sakana, o banies ya Chilombo, bolo bango ouvertement, o mwana na ye, non. Bozo sakana, Bunagana est occupé. Bozo sakana, congophobie. Bozo seka, bolobi bo vendre en opposition. Mais le panier circule encore. Chilombo ko vendre à 32 ans à pouvoir te. Deuxième mandat à Chilombo ko salaka te. Bilan est catastrophique. Bozo na kati na avion, bozo seka. No, na opposition, bozo la kinini. Bozo na pouvoir, oh y a usurpation. Bozo na pouvoir, oh le peuple, il est là 4 ans, Chilombo n'a rien fait. Et bo vandi na avion, bozo seka. Nazana vidéo Moussousou, un petit là, oh Mawa. Toujours la même famille, famille des jouisseurs. Le petit là, quand il a concert, il y a Wenge. Faut mon ba bêtise. Faut bon mon ba bêtise, le petit. Azo panza misolo. Natango mboke ezali sous occupation. Bunagana bakotanga kelasi ndenge nini. Toloba te. Peuple congolais, un peuple se libère. To télémata comme un seul homme. To libérer Mboka. Rien ne marche. To libérer Mboka. Rien ne marche. Yonanga to télémato sikola Mboka. Toko ko vanda to kangi maboko boyete. Oza congolais, oza congolaise. Téléma to sikola Mboka. Bazana kati avion. Bazo seka peuple. Balobi. Bon non, Fanny Tshisekedi n'a pas un diplôme d'état. Fanny Tshisekedi. Moi, ma fille est née. À Kinshasa, elle est mariée. Son fils est né. Mon petit-fils a joué examen d'état. Mais moi, à mon côté, à Chilombo, j'ai un examen d'état. A joué examen d'état. Fanny Tshisekedi a dit Kobala, a joué examen d'état. A comment, a ni le certificat ni brevet. A zappé moi, il y a Denis Nyakerote. Maman c'est Julie Yoka, membre de INC. Maman est Mongo. Anthony Tshisekedi a zalaki maçon à Bruxelles. Maman na Clémence, petit frère petite sœur ya Rossignol, maçon Anthony Atangate. C'est regrettable. Famille à Bajuisser, manda ya l'État et silaka. Tomona papa Jean-Pierre Bemba zalaki na Sibezaïr bana na yeba sala ba folio bazo sala boyete misolo ya ye moko tomona yangote. Bana Mobutu tomona yangote. Oyo régime oyo eyeko la kisabiso ke ya solo eza régime ya bazela yango kozela pe bazo sasa mbongo ya l'État soki yo kotele mate soki ngana kotele mate oya koya ko bundela yo tumbo azate peuple congolais téléma peuple congolais libéré Congo oyo ezoleka na kwa mutu ezoleka na mashakwa ezoleka na mashambio ezali inacceptable. C'est à toi, c'est à moi. Totelema tosikola mboka. Mboka tambousa makaboyete. Na yekoloba na peuple congolais. Votre sentinelle vous parle. Le prophète surnaturel King MB Élysée. Soki otelemite mboka ekosikola mate. Bazo seka na kati avion. Famille Chilombo zo seka. Mais yo ti famille Chilombo pesa ko lokote hein. Bangona bazali Fanny azoseka balobi au na président atangate mandat l'été silaka
ata diplôme aza nango te. Anthony ata diplôme aza nango te. Mais yo ovandi bazo seka biso bamoni biso lokola pamba. Mais non, totelema peuple congolais, totelema tosikola mboka. Mboko eza ya yo, mboko eza ya nga, mboko eza ya biso nyonso. Botala mususu yeyo na concert ya azo panza mbongo famille Tshisekedi. Bunagande ke yeyo. Yeyo Mukendi cousin ya Chilombo na concert Wenge. Yeyo Mukendi Tshisekedi. Famille ba juicer. Bayaki da bango koyiba. Yeyo. Famille Tshisekedi. Tane bazo sakana mbongo l'État. Mukendi Tshisekedi azo sakana mbongo l'État. Yozo kusuteni Chilombo zo kemba. Dollar yango wana. Pièce contre pièce. Apesa Jibe, apesa Wera, apesa ba musicien nyonso. Mukendi Tshisekedi ye wana. Le cousin de Félix Antoine Tshisekedi, ba jouisseur. Courte joie. Pièce contre pièce. Chilombo famille na ye yakika koyiba. Famille na ye bite ke Bunagana eza occupé. Bangona na avion ba uti Bruxelles ba louer avion bazo tambola. Janube mbasaki na ba avion bana ne basala boyete. Mobutu azalaki na avion azalaki pe na bateau Kamanyola buloka boye azalaki te. Mwena menji chanda muna konku Moïse Katumbi Chapwe azana jet privé bana na ye batangi ba université ba silisi na Londres batina na mboko yo États-Unis basala ba buloka boyete. Mais yo ozo soutenir Chilombo kuna famille na eza ko jouir. Toza na pénurie ya carburant na ville ya Kinshasa. Bazui moto moko azalaki voleur, un escroc, un receleur, un frappeur, Didier Boudimbu. Bazui ye bache ministre hydrocarbures. Mais yoka makamba lobir makamba soni pe ya mawa. Yoka. On a eu le temps de pouvoir prendre des formations parce qu'en arrivant, quand l'ordonnance est sortie, on a contacté le secrétaire général qui est encore secrétaire général actuellement. Pièce contre pièce. Monsieur Christian Kankou pour prendre des formations. On a pris des formations, mon équipe et moi, pendant 2 semaines pour essayer de comprendre c'est quoi les hydrocarbures, c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'aval, c'est quoi l'amont pétrolier. On a appris, je pense que ça aide au moins. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une formation de 2 semaines. 2 semaines. Il n'a pas un diplôme d'État, ni universitaire. M. Tshisekedi a bombardé un novice dans un domaine aussi stratégique que les hydrocarbures. Pero Louar a Soubissier. Vous avez juste besoin de 2 semaines pour apprendre. C'est ça justement le problème du Congo, placé à des postes importants, des hommes qui n'ont aucune connaissance, comme vous-même, par exemple. Je pense que, vous le savez, peut-être, je ne sais pas, avant d'être journaliste, vous avez fait une formation avant, peut-être. Mais il y en a qui n'ont pas fait des formations avant, mais qui avaient une vision et qui sont venus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. On va prendre un secteur aussi important que celui-là, donner un novice, et il nous dit publiquement qu'il a pris 2 semaines pour comprendre ce métier. Dans mon pays, les hydrocarbures de mon pays sont dirigés par quelqu'un qui me dit qu'il a pris 2 semaines pour comprendre le secteur. C'est grave, monsieur le ministre. Pas du tout. Là, ça veut dire une chose, c'est que nous sommes là. On ne se dit pas que nous sommes les meilleurs, mais on veut changer les choses. Nous sommes là pour changer les choses. Nous ne sommes pas là pour faire la gueule, pour se mettre à parler, pour dire des choses. Si l'État me dit que M. Tshisekedi a fait ça, il n'a libéré personne. Comme tout chef d'État, il a signé ce qu'il devait signer. Un novice bapesi ministère ya hydrocarbures pona nini eza kota ya Denis Nyakero. Ministère ya hydrocarbures mokolo nango ezali Denis Nyakero en tant que qui na tunaka ba juriste ya mboka na biso Denis Nyakero première dame obenga kasori première dame mi responsabilité na eza nini boke de kopesa hydrocarbures un novice azalaki moyibi na Bruxelles
azata na diplôme d'état te na poto to bengi yango bac aza nango te. Muyibi Receler, ce petit est né en 1977. Denise Abota 1967, 10 ans. Mawato, nakangi parenthèse. Babusoto na busoto. Mais okomona makambo soni pero loua resiko ozali félicitations. Olobi bazo pesa poste ya ministre na motoyo azali novice. Bobengi bango ba warrior ya koyiba. Peuple congolais. Un peuple se libère. Félicitations à ba médecin. Ba enseignant bo pesa cours te. Ba médecin équipe restreinte pour na ba kamoko d'urgence. Ba militaire, ba policier, bo sala misala te. Mboka ezotambwisama na ba inconscient. C'est maintenant ou jamais te sengeli to libérer mboka. Mboka etambwisama ka boyete. Ko corrompre ba député na ba Jeep ya Hyundai. Ko pesa ba député misoloyo ebongi na bango te. Ndeko moko asengi nga lobi zongisela biso lisusu na moni commentaire ndenge bazoboma bato na mashambio na kuna na mashakwa ndenge bazoboma bato na yumbi na plutôt na mai ndombe na kwa mutu congophobie muteke muyaka mais yo lobi oza garant de la nation ozali incapable ya kosilisa conflit ya d'ethnie mais toza na ba ethnie plus de 450 soki bango nyonso babandi kobunda yo kosuka wapi botala bino moko bana mboka lolenge ba Rwandais bazoboma bateke bazoboma bayaka ba Rwandais na kwa mutu na mashakwa na mashambio botala bino moko ona mashakwa na kwa mutu mawa gouvernement bazokosa bino tokendaki kuna bakete bazobanga ba faux chef coutumier basali ba vidéo ya lokuta bakiti na terrain te minyibi Les chefs, oui. babomi vrai chef coutumier babomi na mashambio na mashakwa na mai ndombe kuna province ya mai ndombe na kwa mutu ba Rwandais bazoboma auteur c'est Ngobila avec Chilombo. Les chefs coutumiers de Masiakwa, on l'a tué aussi. Chef coutumier Masiakwa babomie Son notable Chilombo. Continue à soutenir Chilombo, continue à soutenir les mâles. Malédiction zali kolona bino. Après bozo ke depe na l'église, bozo sambela. Il voulait fuir, hein? Chef coutumier wana babomi. Complot. Ça c'est le chef du village de Masia. Ya Masia. Babeti masas na ba Rwandais. Je ne sais pas si c'est par fusil ou bien par machette. Vous-même vous allez. Chef coutumier wana kufi na Masia. Voilà un peu. Na kwa mutu. Les rapports. Ça c'est. Banda ku brûler. De la population de Masia. Ndeko nanga. Faut ça là inhumain pour soutenir Chilombo. Chilombo c'est une personne inhumaine. Azana mutema te. Bandeko na ye bazana mitema te. Bunagande kei, Bunagane kei. Toi, sur 2 345 000 km². Bandeko baso bomana. Ba Rwandais ba memi bango na Ngobila. Nasima Denis Nyakero, Nasima Chilombo. Po ete mboka ezala incontrôlable élection salamate ba profiter ba lo banabino ete glissement il y a 2 ans 2025 toke na élection na suffrage universel direct, cela signifie que le peuple a voté les sous-soutés, mbongo ezate, suffrage indirect, le député va voter président de la République. Mais et ça l'a raté? Et ça l'a raté, Chilombo. Peuple congolais totel mato bengana régime ya baventurier. Chilombo est l'auteur du banditisme parlementaire. T'as un député, Moussala Naezali Basalaka, va voter la loi, va proposer la loi, va faire la réforme, il y a Mibeko, député Moussala Naye, va faire la enquête parlementaire, mais le lo yobota la oyo banditisme parlementaire auteur Nango Chilombo. Regardez ce qu'il avait dit aux députés, pièce contre pièce. Regardez ce qu'il avait dit aux députés. Il existe
fossé entre les attentes légitimes de notre peuple et les prérogatives constitutionnelles dévolues aux députés nationaux. Je suis conscient de vos difficultés en ce que la population dont vous êtes l'émanation attend de vous des routes, des écoles, des frais funéraires. Route, école, et ça la magana gouvernement, et non à député, voilà quelqu'un, un inconscient à la tête du pays. Un vide au sommet du pays. Route, école, hôpital, université, et gouvernement. Ce n'est pas parlement. Ce n'est pas parlement, ça c'est la corruption. Peuple congolais, pièce contre pièce. Chilomba Zoloba, peuple azo c'est la bilo la banzela. Peuple azo c'est la population asalanzela te. Vous soutenez un vide politique. Au sommet du pays, il y a un vide qu'il faut remplacer le plus vite possible. T'as la corruption. Banditisme parlementaire. Mawa. Je suis conscient de vos difficultés en ce que la population dont vous êtes l'émanation attend de vous des routes, des écoles, des frais funéraires, des frais de mariage, des frais de subsistance. Il est nécessaire que nous puissions, sans entraver les prérogatives des uns et des autres, trouver des mécanismes pour créer une synergie gouvernement-parlement, de sorte que vous puissiez être associés aux concrétisations de nos projets dans vos circonscriptions respectives. Je pense à la pratique à l'époque où les parlementaires bénéficiaient d'une dotation raisonnable pour répondre un tant soit peu aux besoins de leurs bases respectives pendant les vacances parlementaires. La fonction de parlementaire est noble et prestigieuse. Je ne veux pas de députés et sénateurs privés de leurs droits, notamment par l'accumulation d'arriérés de salaire ou encore par manque de titres de voyage pendant les vacances parlementaires. Talandenga corrompre ba député vacances parlementaires $63 000. Député à 21 000 $. Tout ça, le banditisme parlementaire, l'auteur c'est toujours Chilombo. Un vide au sommet de l'État, tango koki peuple congolais. Pas tango koki, to silisa oto bengi na lopoto, congophobie entre bayaka na bateke. Ba Rwandais touti, bande kwa Denise Nyakero, c'est une Rwandaise touti, bazali kuna na bandundu. Pour Gentini Ngobila, sa femme c'est une Rwandaise touti. Fortuna Bisselele, sa femme c'est une Rwandaise touti. Debout Congolais, sauvons le Congo. Tangu Zifoueni. Diba Diakukumbana. Sai Inenea. Ndekomoka lobinanga, Tchela Biso, Ndenge famille à Chilombo, c'est ka peuple congolais n'avion. Fanny Tshisekedi, Bangoy. Bazo seka. Bajuisser, Chilombo yaki ne kosko. Le Congo d'abord est athée. Bon, on est ici, à Kata Jet privé quoi. En direct des sol belge, mais maintenant ça sera Direction Congo. Boko Kemba. Elle est comme un cas. Elle est comme un cas. Au sali mokili na yo. Tala bangoyo, Bemba sala yango te. Mobutu asala yango te, bana Mobutu basala biloko yo te, bana Bemba, Jano Bemba basala biloko yo te, bana Moïse Katumbi Chapo basala biloko yo te. Mawa. Ça va? Mite Mama Bay. Ça c'est Fanny quoi. Moi la London City. Mawa. Famille présidentielle. Ya Mobutu eza wapi? Ya Laurent Désiré Kabila eza wapi? Ya Kasavubu eza wapi? Maman Antonio.
Mawa. Maman Antonio. Alelaka dona besha. Bon. Batikali Biso opposition. Fanny Tshisekedi ye wana na mobali na ye. Sans diplôme d'état. Fanny ye wana Tshisekedi. De son mari. Batie na présidence. Atangate. Jet privé na mbongo à l'état. Mobutu azalaki na avion, azalaki na bateau, to mona bana Mobutu na buzobo yote. Jean Bemba paix à son âme, bana na ye to mona bango na buzobo yote. Moïse Katumbi depuis 2002 azana jet privé bana na ye na mwasi na ye to mona bango na buzobo yote. Kozo ya kimoyibi, mbongo ya l'état, ba juisseur, mandat l'état ici la ka. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Peuple congolais, tango ekoki ya kobenga na Chilombo. Ya kobenga na ba ministre, pe kobenga na ba sénateur na ba député. Tangu zifweni, du badia kukumbana, sayi inenea. Ba auteur responsable, ya congophobie, ezo salama entre ba teke, na ba yaka, ezali Chilombo avec Ngobila. Po ete beleksyon salamate, baloba na este mobulo ezali, na bandundu mobulo ezali, ne bientôt bokoyoka ngona ba Congo, tout ça, c'est Chilombo. Debout congolais, sauvons le Congo. À la prochaine. Merci.